S'il vous plaît, la carte va malade bazar. Yes. Donc on a la carte. La malade de bazar. Quand il a carte, il faut tout solo là. Oh, donc il m'a commandé de te informer. Social va désordre et ça la main. Ça la dose en a. Ok, bon, le savoir. Santé de médical. Voilà, là, il y a une loi. Madame, il faut pas la rappeler. Moi, mutu bo kanga et ça moi bien. La police va tanga to la
S'il vous plaît, voilà, très bien. Je crois que Tokita qui osali biso confiance que to solana bandeko wana bayambi biso awa toye parce qu'il y a quelque chose à soulever pour biso tolingi to komisa yango pe pa bato ba géraka biso na syndic awa bino bo se comporter en responsable. Amen. C'est à féliciter. Et puis tous à la même attitude oyo quand il y a un problème au total il s'abat en compte. Oyokani. Tozo nenge tomati ezali poto mona na maman. To solo na total ça y est. Faille. Il y a Oezali na syndic na biso. C'est-à-dire tout le monde peut se prétendre à na syndic, mais na c'est à la autre chose, les actes préjudiciels, image à technicien. De ce fait, donc on soit sous 2 ou 3 personnes en délégation, tozo kitato mon nana maman. Liboso biso to sala bino compte rendu ya auto soldat bandeko na biso ya hôpital wana. Et que sala malamu to solo na maman, toye to pesi compte rendu général. Votre mal à patience, to senga to kutana na maman, to échanger na. Merci. Malu,
Je crois que tokendaki tobandi na centre médical na biso tosololi na bango bandeko wana batalisi biso boye. C'est vrai bango baza na besoin musala na bango eya munene parce que bazo compter bacha ba service ebele biso pe na bandeko toyebisi bango tobi toboyi te vous avez besoin d'espace de munene. Mais ce qui bokoma qui n'a pas ça ko sepena na botu c'est parce qu'il y a eu des gens au ba ménager qui botu pour musala na bango salama. Tout ça la concurrence ezali loyale. C'est-à-dire quoi? Bon respecter aussi droit ya baninga. Basala ka musala. Vous maintenant vous occasionnez makambo ezosala que non ba technicien ba bimaka na ba loko bo sala ka proposition na centre médical pour bofuta bango plus. Et là ce n'est pas bien. Tant que soli na ndeko wana na centre médical ndeko wana lobby a vu en compte revendication oyo et salami. Et de ce fait, il ne va plus prendre une initiative en dehors ya biso oyo tozana botu. Bon aye, à mon action biso tosali ezali normal et que mutu nyonso to akoyela un marché. Ezala bayer, ezala qui que ce soit, ye akolanda yango lisusu te akose limiter na oyo tosoli na échange na biso. Pe ako contacter biso raison pour laquelle tozui nani numéro naye et puis à chaque fois qu'il y aura une situation à retourner à biso toza pour ou contre telle chose. Ce qui a respecté maloba na te parce qu'on va coucher tout ça sur papier. Nde siko biso osanini to ko revendiquer. Mais na maloba na ya telisi biso batumi balé o toza kana ba. Alobi ye akendaka te koluka baye. C'est vrai à cause d'un besoin local pour agrandir l'activité. Mais ali na un certain monsieur Malou Natima o bayaka opération na bango ezandeni babandaka pa ya baye basoli na baye ba créer une augmentation pa baye bayebisi baye non yo pesaka bango na autant tozana mutu opesa au plus bake pa na ye basali opération raison pour laquelle tozomona que non même les services ya syndic baza ko imaginer te ba prix auto comment futa ba loyer na biso que ça vraiment trop exagéré po biso total ici ba moto ko futa bino courant na bino ndenge nini aussi longtemps loyer zo noyer biso. Alors ils vont prendre des mesures quant à ça. Totuni bango rôle ya monsieur Timanassé ezani bango ba lobby c'est un monsieur qui déjà été licencié azana droit sous azala na espace haute yango wana tozabatu technicien responsable oyo tokokende tokoyebisa ndeko na biso tina na yo awa balobi ezali te quand te clique te claque tika biso na malembe tokoyeba koprévenir akende mpona malu étant donné kazali muta service ya syndic tosengi toyebisi bango basala échange batinela biso un autre oyo akosala musala oyo asala parce que d'office pe tomona pe musala oyo asala ye bapesa biso mutu mususu wana totango na responsabilité ya mama c'est-à-dire que mutu mususu oyo akoya
tokuta pe syndicat kota na makambo na biso ya baloyer te tokotenir informer aussi les autorités tokokomela bango soki basante te oyo ekomela bango bango mo bazala bango donc je crois c'est ça le compte rendu ya mouvement na biso retour oye technicien responsable oye donc nini oyo akala wana etombe banda lelo etombe mais tokemona ve wana sikoyo ya kobeta ye te titemise oye ya kobeta ye te ya kozimba ye te tokende kaka nde tosaoye John. Technicien vendeur responsable, oye. Technicien vendeur responsable, oye. Parce que ça concerne tout le monde. Toye awa, le konabiso timba asalaka awa. Lokola zate, tosali pe kaka masolo ngo awa. Pour apprendre compte que awa biso tolingi biso sous présence na ye. Soki azana mutu akoyebisa ye. Lobby. Azwe eloko oyo soit akoti yango dans une maison oyo bana kolouer officiellement. Libanda toboyi po azwaka contact na babayere na biso aintoxikaka bango. Parce que tozi compromis na bandeko na biso ya centre médical. Babuo ya. Aya botuke.
Technicien Vaner responsable responsable s'il vous plaît, Moutou a regagné place de Moussala. Tout ce qui s'y pose dans les lots. En ce qui concerne M. Timba, Pona lelo pe to chakamba moko yo komi président.